Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous avez la tranche ou émission, au lobby, moment fort avec les messagers, proverbe 30-30, to lingi un peu tout ça là, moi, bah, analyse. Shalom, tout nazande. Shalom, 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 mes chers internautes. Nayebi ke lelo tozana les messagers proverbe 30-30, ça donc ça représente je crois to ebiye. Alors toza ensemble na ye étant que maman bina présentatrice tolingi mpe tosala banalyse na makambo ezoleka na communauté na biso na mboka na biso na société na politique koluka toujours korévolutionne peuple na biso kofungola bango miso parce que eza na bato ebele bakomprenaka kaka na retard eza na bato mosusu attendement na bango eza facile te. Alors biso na média toza kosala quand même effort mpona bamoment fort oyo koluka mpe kofaire révéler bino bamakambo mosusu oyo bokoki koyeba te. Alors le messager nakopesa o parole parce que toza kolanda baémission na yo ebele politique religieux économique nyonso oza koede biso. La fois passée tozuki kolanda interview na yo bamessage ndenge ozopesa surtout mingi na makambo ezoleka na baéglise tozomona na Belgique église eza ya kokangama ndenge tolandai liboso kutu na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud bakangaki baéglise suite kaka ya babétise ya bapaster nde bazosala na Belgique mpe ekangami. Alors mpepe yango ekomi kokende ti tokomona mpe kokende mpe partout et olobi eloko moko olobi ke bato bazoya na église ok mais bazozonga kao. Nayebi te soki okoki kofe expliquer peuple oyo bazolanda biso na profondeur, c'est-à-dire olingi oloba nini na place wana. Bon, c'est simple, Maman Bena. Merci pour la question. Je crois que c'est trop simple. Balobi, Tozouaka, rien n'a été fait. Tout ce qui est fait a été déjà fait. Et là, c'est quand même qu'il a été. Tozouara, exemple, Mamou Salama, tout se référer là. Oui, ngai avant comme pasteur, avant nazala mosai na nzambe nazali homme ya culture. C'est-à-dire na cadre ya culture, tous aba jeunes oyo to bandaka makambo ya kolata na Congo et puis panzali partout mobimba parce que bato bele bayebi tozala na king Kester personnel ou azanoko na ngape mentor na ngai. À part wana akotsi ngai na makambo ya production ya musique pe production ya makambo ebele. Lelo na osa production na ba film. Alors tozalaki na orchestre moko bazali kobenga yango OK Jazz. OK Jazz. Et eza na bapériode moko lwambo makede azali koloba on entre OK on sort KO. Alors bato bazalaki na molimo te bazali koyeba te comment moto akoti OK azonga KO. Parce que le bazali koya na musique ya OK Jazz bazali koamvute bango bademo bazali koya do bazali kosala barencontre ya bademo na bato baza na vie. Nazala président ya Wenge El Paris, nazala président Tambour Levallois, nazala président d'honneur ya Victoria pe Viva la Musique na organiser ba concert wana na yebelo oni na oloba. Lelo na oya kokota na katite, mais nazoloba on entre OK, on sort KO et la bisi muto uti na ndako na ye. Azana kimia pour Bible lobby, Yesu lobby venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. C'est-à-dire ozaki maladi oyobika. Ozaki kobala te oyobali. Ozaki na mutu pasi oyobiki. Mais lelo oyo tellement bandoki, ba démon, ba koti na kati église parce que na tango ya apôtres, na acte des apôtres, les apôtres amenaient les gens qui étaient sauvés, c'est-à-dire avant oyamba Yesu, avant ya l'église, ba yambiso Yesu ba délivrer yo ba sali makambo nyonso nyonso. Mais lelo oyo bana banganga tout place bazo le sakani comme une église. Bato baye couple l'église, bakoti ba pasteur bandoki baloki ba. Combien de bana lelo bakomi ba orphelin likolo bakende ko sambela, bale mama, bale papa. Combien de ba couple bakende ki église bakabwani likolo onction satanique eza na kati église, yango na lobi on entre, OK, on sort chaos, c'est-à-dire oyaki no bien, okolo kota ba démon esika yoke ndolo bani. L'église a solo ezali. Basali na nzamba solo ezali. Mais bandoki baza ebele, bato misala baza ebele, yango nzambe akomi kobimisa bango moko moko. Le biso tozoba nzambe asala eloko nini? Ayaka ko confirmer parole ya ba serviteur na. Yango moni lelo na communauté na Paris, na Bruxelles, na Manchester un peu partout, ozomona lelo bazo kobimisa kindoki ya bato. Ok, voilà, peuple ozolanda biso messager mais état que présentatrice et puis moi banalise na rade na zosala
mingi omoni te ke ezali faute ya baprébi to mpe bandimi to bato baza kolanda parce que boza kobeta kelelo toyebi ke mabe ezali malamu mpe ezali eza na basali na nzambe ya solo bazali ya mabe mpe bazali me bana na nzambe tozomona yo moko awa na uk yo moko oza exemple awa na uk mpona yebi ke okrea babinemi ebele toujours mpona kodénonce mpona koloba verité koluka kosauve bato mpo baya na nzela ya malamu me nalandaka mingi ya bato bazobenga yo neti toperde ser na biso oyo toti koperde awa na manchester bato bazobenga yo message oyoki te eboboy mais pourquoi bato wana bayokaka yo mpe balandaka yo mpe pourquoi bayebi ke oza mosala ya nzambe ya solo me bayaka te na église na yo vous trouvez ça normal te me eza normal na ndenge nini soki oyebi makomi tozokende na ntango ya suka soki okei na mokanda na nzambe okomona ke tozalaki na prédicateur moko monene nkombo noe ateya 100 ans aganiaka mwasi na ye na bana na babokilo na ye cestadi koramene bato oyo babungi nzela epa ya jésus eza ministère monene meme ye moko nkolo yesu na église na ye n'avait que 12 personnes bato oyo tu baza bakangami bato oyo tu baza bamvute baza combien de fois tovanda no moto abengi paster na ngai na ya mais volonté ali courage ya te mosusu abengi paster na ngai na ya bamoni kaka na obeta masolo baye kodécourage nga c'est-à-dire toza na monde babenga yango combat spirituel po ani bozobunda na monde de ténèbres yango ozomona biso tozomultiplie bavideo tozomultiplie bamessage mpo moto aloba te kayokaki te bible elobi le moment est arrivé cette bonne nouvelle sera prêchée partout après viendra l'instant Toza Nangonga, Matthieu 24, 15, cette bonne nouvelle sera prêchée par Matthieu 24, 15, et puis Matthieu 24, banana 15, tina 24, on a dit, Nzamba so ba makamnu surtout so ba malé. Donc comme n'a pas fait exact comme yo ana yuke tozo vivre ngo comme peut toza ba sanya za yo surtout ba zape libanda. Ba sanya nzambe nyo sur solo bazo le kana epoko. Pourquoi? Diable azo luka o abandonné o qui n'est pas na ya pe sa facile. Diable azo lukomona combien de ba pasteur ba ya Zimbabwe po fulu ya Zimbabwe to sala bo yo yebi en mingi to kabwana ba. Ba yaki ba ya ko proposer soki yo lenda te okena bango ngana ko salela nzambe na kisite. Lelo oyo bato belé bazo ke l'église ezali na ba onction satanique. Nzambe aza na bango te. Par exemple toza na matanga ndenge tolandaki yo olobi na interview que touti ko faire des serres na biso moko a bosolaka na kati na église. Ba makambo wana pe ezosalama ebele. Comment ça bokoki ko discuter na yebi te soki na pasteur na kati église mbala moko pasteur kangeli okanda po okenda ka église te. Mbala moko pasteur ndenge bato baza koloba abwakeli yo likambo songo nde tolandi yo na émission olobi eza na diake moko na kati église badiscutaki na kati église azonga ndako aye kokuta maseke makila liboso ya porte na ye achange babiloko wana pourquoi. Bon, diacre on vous a dit que aza ancien JC. Donc il l'église ou après pasteur, il y a la gloire des ancien JC. A quoi témoigner ma communauté les cas na vie na ye, na continue toujours que l'église soit. Tu es sûr qu'il y a aza déjà enrôlé. Moi qui ndoki a volonté. Ba roya ko proposer lo. Soko kola na kati nango. Okolingango. Mais soko za na kati nango to olingango to dénoncer biloko. Parce que ngana zo monate ba ye obwa kelanga maseke, litende ya rouge na makila liboso porte. Na ke na ngai na council na ke na la police mais na tika lika na église wana donc yé muto ana ba problème tala même à Manchester ser na biso mususu azwa 1000 livres apese pas sakayosa banda pesa moi ser wana zaki bien alors que musala bazo futa ye mais banda pesa mbongo allez bongo esila ye bongo elimwa mwana na mobile azwi onction ya XOR akoma ko sauter na ba fenêtre hier on ndekete mais afeta komona aza na premier étage a sauté na fenêtre kwa XO a koina se donc moi na koma so bozana ndako boka na ba fenêtre pona ni tango yoke ko pesa mbongo et pas muta misala mabe ozo soutenir misala mabe okoti na malédiction bala moko donc ezali makambo ezo salama tango biso tozo dénoncer parce que ça biblique Bible lobi l'homme spirituel juge de tout mosali na nzamba solo l'homme spirituel doit juger il faut condamner par rapport à Ephésiens 5:11 Ephésiens 5:11 bato ebele pe na place na bayebaka malamu te nde tolandaka mpona ebele batangaka bible malamu te balobi on ne juge point yo koki kojuge te or la fois passé nalandaki olobi ke moto oyo aza juste oyo azotambola na kati na sembo ndenge bible eza ngai te bible elobi alobi l'homme spirituel juge de tout.
il faut juger ngandenge na oloba, il faut juger la telinanga, il faut juger elobeli nanga, il faut juger position nanga, il faut juger. Donc peuple de Dieu, toza kokufa par l'ignorance, na tranche de tolobi moment fort, na banalise nde tozo sala ba réalité oyo eza koleka na kati na communauté, na kati na église. Yango ozomona à la fois passé na émission na nga nalobaki totangaka Bible lokola kwaku te. Esengeli toyeba Bible lobi nini, eza lokola tokokende mpe na baactualité ya makambo ya mboka, eza lokola mutu ayebi badroit na ye te, tozalaka na le droit et le devoir. Mutu fo yeba badroit na yo, badroit na yo ezali nini, devoir na yo mpe ezali nini, na kati na makomi na nzambe, nzambe alobi nini, badroit na yo ezali nini, balimiti na yo mpe ezali nini, oyo okoki koloba mpona mosala nzambe ebele wana toyebi yango te. Maintenant le messager toye na susi kaka ya korévolutionner kofungola peuple na nzambe bacomprendre parce que na Paris, na Belgique, na Afrique du Sud, partout bamakambo oyo ezoleka na communauté, na église. Maintenant tozoyeba te peuple na nzambe basala nini parce que nayebi ke yo obetaka toujours kelelo mais ebele bazocomprendre te, biso mpe tozotika te na média tozocontinue kaka koréveille bango. Bona bitumbo nyonso ntango yo ozobimisa ozoréveille ozokorévele bamisala ya molili oyo bitumba ezoya ndenge olobaki obi soki orévele misala ya motu moko akokende kokongola bato tu mpo baya kobundisa yo siko barealité na nyonso ozomona te peke eza mpe kaka bitumba papa ozokocontinue korévele peuple yango mpe mosusu bazocomprendre te bitumba mpe ezoya kote na yo mwasi famille ozomona yango teke eza mpe eza mpasi mingi. Ouais, ben, Bible lobi, moto azosala malamu akontinue kosala malamu. Bible lobi, David alobi azalaki mwana moke akomi mobange amoni nani moyenge benyakelela te. Verset wana, parole wana nzambe ya David na Psaume 24 alobi l'Éternel est mon berger, hein, même si je traverse la vallée de la mort, il est avec nous. Nkolo alobi te ke tokokufa. Nkolo alobi tokotraverser vallée de la mort. Mosai Nandama solo akokobanga kotraverser vallée de la mort. Or, il y a solo pour sa forme et le kanamoto. Or, bazorango pour sa forme et comme à l'éloque à l'itoy, et comme à bague, et comme à montre, et le kanamoto pour forger sa forme. Alors, biso, tout ça bien forgé, tout ça formé, tout ça mosala nzambe, tout ça mosala nzambe, tout dimango, pour la lobby, la mort met pour moi un gain. Donc, on a rebangé au monte. Ok, donc, bien aimé, Bandekonanga, vie à faciliter sa kamalamu, tenyon, se sengeli ko bunda, ko fighting, yango moni, motonazambe, toza ko bunda, toujours, pour la ko fungola yo miso. Alors, motonazambe na évité, nenge bible pezo le belabiso, que j'ai trouvé le monde dans l'église. J'ai trouvé l'église dans le monde, donc, confusé au côté. Ndeka, ozoloba, awa, tozo ko mona, basi ebele na kolobela on même na émission nanga on l'appellera femme mais si le mariage libala basi ebele bazo comprendre te valeur ya libala omona mutu aza na kati ya libala afandi na ndako ya libala mais oyoka bimaka na Paul asalaka boye neti mibali mosusu ekoma lokola cope bango na basi na bango apesa mwasi cope alobi lokola bapiaka ezali yo moko tovivango mpe awa ya un couple eza kope na bango na mwasi na mobali bayokana mwasi abimaka mobali mpe abimaka kolinga mibali ya bato kobebisa bafoye ya bato me basimbaka bible bazokende mpe na église me na basituation wana ezosalama presque partout na monde na Afrique partout babiloko wana okoki koloba nini kosunga bandeko na nini oyo na makambo etali basituation ya boki mwasi abala mobali mpe ayebi ke mwasi na ngai akenda nga moko mutu apermeta ye asala bacope abimaka na mibali boyaka na bambongo to vivre nango oyo libala eza bongo te mais biloko wana ezosalama. Bon omoni premièrement baa bambendre na molimo omoni toza na bambendre na molimo baoyo baa bayuma na molimo mosala bango mobali oyo azotinda mwasi na ye na voyage mwasi na ye koleka na tv to na internet kokende koleka koshina bato ndenge tokomona mibali mosusu baotinda basi na bango bapusana pembeni na biso bapatron po topesa bango mbo bango balia baa bajigolo na ye baperda autorité liboso ya mibasi wana même na bafamille na bango babokilo na bango bazwa bango na respecte nga na kondima te ke navandi na ndako moko na perdre autorité eza na eloko ya mabe na vie ya mwana mobali eza koperdre autorité eza eloko mabe kovanda na nsima mwasi eza eloko mabe kozala gigolo mpe ememaka malédiction bagarso ya bongo babongaka te suka nango bakomaka bapede
donc eza mawa trop moto soki oza na biloko ya ndenge wana oza gigolo ozo kotinda mwasi na yo akenda kobima na bato mpo yozwa pouvoir mpo yozwa poste ya mosala mpo yosala boye mwasi meme akoma kobunda parfois ake babuki ye minu tout et tout ezali mawa mingi na mibali ya ndenge baya mibali te epuis bamibali ya ndenge baya mibali ya soni baya na valeur te baya kutu na likambo ya koloba te puiske basula malédiction. Vraiment bandeko na nga eza pasi na baréalité oyo eza koleka na bacommunauté na biso. Or bible eza exception ke l'homme est le chef mwasi azalaka na se mais biso na diaspora bandeko makambo ezoleka tokolobela yango oyo ezali tranche ya moment fort eza na plate na nini na biso on l'appellera femme te donc tokolobela yango basi tozoyeba lisusu te bamama balingi korespecte mibali te balingi kose soumettre te donc awa ezali mobali ayebi kaka ke mwasi azobima mwasi mpe ayebi mobali azobima do baza kosala kukulu elombe bayeba do mosusu ekomela bango mwa estratégie yobimaka ya kaka na mbongo nabakisa ide moko elinga Ephésiens 5 banda na se tina suka ezoloba mari aimez vos femmes protégez vos femmes. Yes. Ko aimer elakisi ko protéger ko aimer elakisi ko bima na tongo ko luka po mwasi alia na jamais de délai mwasi na mobali basali sumu nzamba ye ayebisi mwasi alobi yo lokolo liaki mbuma oyokaki Satan kobota no ekoma pasi regard no ozala tourner vers ton mari alobaki vers ton pasteur te vers ton diacre te vers ton chef de chorale te vers ton mari alors basi nyonso bakenda na église bazolinga bapasteur koleka mibali na bango bana esprit ya Jezabel babunga nzela mibali nyonso tu mpe oyo balingaka basi babimaka balia obi avandaka na ndako nsima mwasi aperda autorité parce que atosi liloba nzambe te nzambe ayebisaki mobali yo okokende koluka bato balia na motoki na yo mwasi regard ezala tourné vers yo alors soki yo mobali déjà mwasi na yo regard yo mobali okomi regard tourné vers mwasi oasu mobali te oza su mobali te vraiment eza pasi mpe mawa bino moko bozolanda le messager ndenge azoloba ndeko nanga place ozali tozonga na kati ya makomi tozonga na kati ya parole parce que lifelo ezali lolo ezali tozonga ma na kati ya makomi alors nayebi te mpona baréaction oyo tolobeli mingi côté église tout ce qui se passe maintenant nalingi nakota na mwa baanalyse mosusu na oyo etali politique na makambo ya mboka na biso nayebi te na nyonso oyo ezoleka na église okoki koloba nini nango mpona kota na baréaction ya politique nayebi te oyo okoki koconclure après ou na kopesa ba question mosusu mpona politique ce qui se passe tolandaki réaction moko ya Kamere parce que namonaka politique moko etambolaka mpe lokola église ekendaka ndenge wana analyse na ngai alors baréalité ezoleka na mboka biso surtout toyebi yango pouvoir oyo ya kala wana analyse na ngai tomonaki bato bazalaki na mobutu ntango bamonaki intérêt na bango esili bakomi kobimisa basekre ya mobutu oyo mobutu kutu abandaki kotia makila na kopo azomela le même lelo mpe oyo lelo bokonzi oyo eza lelo bato bamoni ke tozalaki na mokonzi oyo baintere ya biso elingi esila balingi bakoma mpo akoluka kosomba mitema ya bacongolais tala barealité ezalaki otango bozalaki na mokonzi wana pourkui boyebisaki ete alors tolandi bainterview ya Kamere nayebi te point de vue no okoki koloba nini parce que nanga ntango nalandi akomi kopesa bainterview na ye epa na bacongolais kotalisaki no mokonzi ya mboka azalaki mabe mokonzi ya mboka azalaki botala kutu baaéroport na biso ata akende na bamboka mosusu atala baaéroport ndenge ezali eza yango te mais bazalaki na ye mpe bazalaka na ye pourkui babiloko wana mpe peuple congolais azoya azobetaka maboko nayebi te peuple na biso na baeglise baobeta maboko bato ya mabe baobeta maboko bazoya mpo baluka basomba bino bozokomprendre kaka te nayebi te motu na nzambe ça fait mal na baémission tozosala mpe peuple bozolanda biso susu na biso ezalaki tocomprendre parce que tokoki kofanda kaka na bowumbu te tokoki koyonkwama kaka te ouais question eza vraiment kitoko nasalaki déjà analyse na ngai ya interview ya Kamere eleki na breaking news oyo elekaki mais ekoempêche biso te tozongela yango so parce que eza sujet ya actualité Kamere mwana mwasi wana alobeli ye nyonso bacable diplomatique balobi aza moto alokuta journaliste wana ya kinani oyo alekisaki na ye wana ya chaîne yango eza bakolabo mpe nani kini soki wana soki nini Congo Mikili
ayebisi bien que ba ambassadeur nyonso ba pesa ba information ne ka mutu lokuta aza mutu lokuta na interview wana a confirmer ka aza mutu lokuta et na kati interview wana eloko na sepe na ngo latini omoni lelo oyo politique lelo bato tout ba yebi politique bato tout ba komi ko s'intéresser na politique kamere nazo senga na bato oyo tout ba zwaka ba interview na biso ba tiaka ngo na ba disque dur parce que ba interview oyo et de servir biso ba pièce à conviction na interview au caméra sali a confirmé que Kabila bomaka batu a confirmé que Kabila kotsa ba Rwandais a confirmé que Kabila azali Rwandais et a confirmé que ba travailler na Kabila parce que ayebisi biso que ezali ndenge Tshisekedi ba travailler na Mobutu Tshisekedi na Mobutu ba travailler comme deux faux opposants yepe ndenge ba copia do Kabila a copia Tshisekedi na Mobutu na ça déjà des missions na lakisa na prouver makamino surtout ndenge ali alors Kamere azali ennemi à Congo na ndenge nini en réalité batutu bayebi ke Kabila azaka président Congo te mutu azo diriger président Congo lokola président za Kagame mais Kamere azo continuer ko benga président et puis Kamere ayebisi biso ke ayebisaki Katumbi Moïse Katumbi ke yo kozala le prochain mutu bakoboma c'est-à-dire Kamere azo révélé ndenge nini ayebi mapusa oyo elambamaka na kati ya politique ya PPRD parce que ayebaki déjà que il faut ba éliminer ba Congolais nyonso ayebaki déjà que ba éliminer Katumbi parce que Katumbi aza juif et puis aza Katangé a travaillé mingi azali ayebi secret lobby a obima adversaire potentiel ya Robert na Kabila parce que yemoko a confirmé que ayebi que faut ba kangaka Katumbi mais yemoko aza inquiété parce que Kabila na système na travail un dictateur ba Congolais nyonso oyo bazotia bar na ye oyo baza contre ye ou abomaka bango ou atia bango na prison siko yebisa biso Kamera yebisa biso pourquoi aza inquiété soki Katumbi Moïse aza inquiet soki bato nyonso to baboma bango mpona nini ye te mpona nini ye il faut ayebisa Katumbi ke Moïse Katumbi ke yo kozala le prochain c'est-à-dire a révélé biso ndenge nini basiejaka ndenge nini basala politique na bango tout et tout alobi eloko moko kitoko alobi ke biso bakongolais fu tosangana tozala uni ya solo oyo nde ngonga congolais tout fois sangana parce que ezali na philosophe moko kombo negoya alobaka pour mieux sauter et pour mieux régner faut diviser système wana yango Mobutu alaki nango système wana yango ba dictateur nyonso balaka nango tala même Tshisekedi na Paris na nini na IDPS atia donc désordre moko pour régner bien ndenge moko ngwanda na Paris quoi atia désordre pour régner bien Kabila place na ndenge atia désordre pour régner or Martin Luther King a dit nous devons être unis biso ba noir nous devons travailler ensemble nous devons nous aider nous devons nous aimer sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots ngonga yango yo il faut tout ça la expertise tout ça là au conseil tout ça là au conseil il y a ba résistant tout ça là il y a diaspora tout ça là réunion extraordinaire tout enregistré nani aza politicien nani ayebi makambo 10 nani ayebi makambo politique nani ayebi makambo économique nani ayebi makambo sécurité comme ça toyeba na maboko tozana banani toyeba candidat nini oyo soki bato bakokende na élection to soutenir ye bien que toza pour élection te soki mpe tokokende mpona révolution toyeba tokosala ndenge nini mpona kosoutenir bao baa na Congo parce que c'est vrai tokozala uni tokozala ensemble mais sans Kamere parce que Kamere aza parmi babourreaux ya Congo parmi babourreaux ya Congo alobi ennemi ya Congo ezali chef d'état congolais mais qui est le chef d'état congolais staff nezana ezali ezali Rubero ezali Kengo ezali batwana nyonso to ba pembena donc lui aussi fait partie des bourreaux congolais parce que yemoko aza na sida ka bango yemoko aza na aye na alobi asali parti na 2010 ayiba bambongo etake nani président parlement azongisa te c'est-à-dire eza système na bango na kumisi nzambe ndenge Kamere aye kofongola biso miso kotalisa biso comment basala po banyokola ba Congolais mais Dieu merci nzambe ale moloto parce que ale moloto alobaki ke Congo ezali Jésus-Christ aza roi Congo. Amen. Et puis sur Vital Kamere
ayebisa biso pourquoi mentor na ye eza Herman Cohen, pourquoi Bill Clinton oyo baboma ba Congolais oyo bazali nani département d'état américain oyo eza benemi ya Congo, pourquoi basima na ye yo oyebisa nga te ke ba mentor na yo bazali bato babomi plus de 20 millions, et puis na Congo on déplore plus de 20 millions de Congolais. Lui il doit être mieux placé que nga parce qu'il est président et à parlement, mais azo reconnaître qu'à 6 millions. Et où sont partis les 24 millions d'autres Congolais? Kasi moi ni nzamba ko mo toucher bango ko babanda ko bimisa ba vérité malembe parce que nzambe de to ba nzambe ale moloto mais to zano na ba possibilité kende bango moko babanda ko bimisa ba secret sans que mutu atindika bango mais sikoyo na yebite ba peuple na biso po moni so na diaspora to fungwani miso bato oyo baza kosoutenir bango baza mokie mpona lokoso ya mbongo bakenda mpo bakenda misala te bayebi nde badebuyaka te yango omoni baza kosoutenir bango mokie mpona bazwaka mwa bambongo ya mwa kovivre mais mingi siko problème ezali peuple na biso baza sur le terrain na Congo na mboka totalaka Congo partout na barégion communication banini eza te attendement na bango eza lokola ya biso oyo totelema boye te siko tokosala nini mpo ifo topanza basango wana ke bacomprendre ke bazoya kokosa bango mpo banosomba bango so batieli bango kamo batriko basali bo bango nake non makambo oloba eza ya solo oyo baza bato oyo mboka ekufi na maboko na bango mpe ezokontinue kokufa na maboko na bango basujeti biso na mboka na biso moko tolandaki émission moko nasalaki tolasaki image ya ndeko babetaki masasa bi bandeko tokomi bolumbu na kati ya mboka na biso moko mama nazolela napota masasi na makolo mais na peuple wana tokosala nini mpo toinforme bango mpe bacomprendre. Maintenant toza na problème moko moi Kamere ntango ayebi ke Kabila a trahir asali haute trahison ezali peine de mort na constitution congolaise mpo na nini te na groupe ya opposition oyo baza na Congo batenta basala nini kodestituer Kabila na kofunda ye na cour ya Congo ke asali haute trahison basala yango te. Alors na kati ya Congo toza na problème moko toza na bato oyo baza na opposition na moi baya opposant na butu bazali bato ya Kabila ndenge kaka Tshisekedi balandi lokola Tshisekedi ndenge basala c'est-à-dire eloko makasi politique na sango malamu ya ndenge moko kofungola bato miso bible elobi ntango yango oyo sango malamu fo eteyama partout soki bato bazoyoka baanalyse oyo tozosala ezoleka na soft 15 ezoleka na Sentinelle TV ezoleka wareva na bachaîne oyo tozoleka ezofungola bango miso a force okende osokola moto sali te na nzoto elongo. Ok, donc ndenge olobelaki politique na église etambola ndenge moko bapaster bapeuple bazokende na église bapaster esengeli baede peuple wana ke makambo ya mboka ndenge bolakisa biso na makambo ya mboka na makambo ya molimo bapoliticien mpe po peuple nde bato apesaki bango pour bao baza na nini na parlement peuple moto apesi bango bavoi siko bango fale bazongela mpe peuple wana balobelaka bango ke ta tokomi na niveau boye tokomi na mais bango bakosala makambo bango moko peuple azoyeba te peuple sikoyo azobima victime sikoyo bandeko na ngai peuple azobima victime na makambo ayebi te bazozwa badécision na nkombo ya peuple atie bango na kati ya baparlement mais peuple wana bazokoboma ye bino moko boyebi kutu makambo ya bafosse commune oyo bakomi kofandela yango kimia bazoloba lisusu te meme bible ezokondane makambo ya makila so biso surtout totelemi tozoloba mpo modele babomi biso modele baviole biso ata kutu bakosengaka pardon meme liboso na nzambe na ndimi te ke nzambe akondima pardon na mpo modele basakage biso te oyo kaka ndenge message ateyaki la fois pasi alobi ke oyo olingi basala oyo te kosala baninga te mais oyo basali biso oyo kozongela bango ekozala fois 1000 fois 100 sikoyo messager na ndenge makambo ezokendela bamosusu bazoloba révolution bamosusu tokende na nini na bango dialogue na banini boye omoni te ke esengeli na biso mpo bango baza na je moko bazosala soki bamoni yo moto otelemi okomi otya opposition babomi yo na kote na bango bazoboma biso na kote na biso tozoboma te tozosala eloko moko te omoni te ke fo bato batelema mpe basala baje ndenge bango bazosala biso tozongisela bango mais yango tozolobaka tozoleka na bachaîne na batélévision na internet mpo bato bayeba ke on ne libère pas les pays avec l'organisation des élections que c'est
Occupants organisent. Donc quand le pays est sous-occupé, les partis politiques tombent, mais tout le monde devient combattant ou résistant pour chasser les occupants. C'est-à-dire qu'il faut tout bien à la bango, bien que la communauté internationale, tu as vu na bango, tu as vu bango salate, mais essayez na bango ça ni to bien à la bango pour bakende. Alors tu as na bagé na bango te. Alors pour bak to bien à la bango, faut to apto to anéantir appareil à l'État, na osala ba sabotage, na ko déstabiliser bango tout et tout. Et ça moko na kati ya programme, mais faut ba to formation parce que beaucoup tindika ba to ka ndé mwana te. Oui. Mais là on sous pe organisation de biso ba na diaspora to sangana. Na la ndaki boketu marche moko sala na août ba pesa ki ba date wana na Belgique. Bon na que Belgique ezali mboka moko oyo esala ke réunit biso nyonso tout. Et là on ko yesa bandeko ke esengeli liboke moko. Nalobi yango déjà, nalobi yango ke faut tout ça là état généraux il y a ba combattants, tout ça là état généraux ba force nyonso, tout ça l'expertise net côté religion. Proverbe pasteur Salomon azana nani. Parce que pasteur to solola biso la ba combattants nyonso solola. Na ba internet na ba nini na ba Skype to solola. Siko futo ke na état généraux ou bien en Belgique ou bien en France ou bien en Hollande to kutani to sale expertise to yebi na politique. Toi na combien de bato assis sa classe na politique. Toi na combien ba économiste. Toi na combien ba expertise. To stali ba expertise. To yebi sko le to zo kende. To yebi ke na religion. Proverbe azali. Na musique. Mutu azali. Na bofinga. Boketu azali. Na nani. Ozomona mutu na mutu azana place na yazui. Et que ça la bien. Ce qui t'occupe en ordre dispersé. Et que ça la malamute. Et ça bien te voilà. Ok bon. Tozo kende na suka na éviter. Ce qui na bosani makamusu. Sous comme peu cause. Après na makamusu. Pour na kolobe la peuple na biso. Na éviter. Conseil ni na roko koloba. Tolobeli actualité ya politique. Tolobeli actualité ya église. Bato bazo kufa. Tout. Et là on nini oyo koki kolobela toujours peuple na parce que tokoki kolemba te. Ouais, les Kamnako, le peuple de Dieu, surtout qui sont dans la diaspora, na poto, poto et qui est le monde ici, bateau, pembe dans Zambé. Les tous en Afrique, Tongo, bateau, et Sambela, pour na passer, pour nous poto, pour nous avoir visa. Banda, nous avoir visa, bah, comment, Kobunga, Makambo, Bele, Bele. Mais c'est vrai, boye, bana, Hébreu 9, 27, balobi, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après viendra le jugement. C'est-à-dire, bisogno surtout, au niveau de la jugement. Là où le jugement, on nous rendre compte, il y a un sali. Tanit lelo awa, au monde en Angleterre, nous le seul pasteur na diaspora, oyo akendaka na ba feti, na ba matanga, ko kendeti na milieu ya ba jeune, na ba kotala match na bango so na bango, parce que ba pasteur nous souvent nous surtout na kotsa bango kikumbi, c'est-à-dire bazali soka uti ndako église soka uti ndako église akomona na publicité po bayebi buso bana bango ndenge na revisa bango na le sel oyo so na kendaka na milieu nyonso to bamiso bakoma avandaka na kotisa bango babikumbi c'est-à-dire na kotisa bango prison auti ndako église auti ndako même batanga bakoma kokeleka bamatanga bandeko na bango bamiso balobaki abi ozoteya so na matanga te po ani balingaka bayoka yoteya mais ondiri ozoteya so na matanga te. Ok, omoni na matanga tokendaka mpona koteya bao ba vivant tokenda koteya bato bakufa te. Alors nakenda na bamatanga ebele surtout dernièrement le mama pepe akufaka awa tosala veye namona ndenge Job Lendokiski ateya libanda ya message na miso bato alingi koteya pourtant azalaki na message te jour wana kutu ngombo Anderson ngombo ya la gloire aux églises basée sur la sorcellerie bantior na bantior tala kutu babebana na Shadrach passé Shadrach azauta Kinshasa koya parce que les églises basées sur la sorcellerie mais ateyaki très bien koleka Job Lendokiski. Alors là namoni bato bazowelela koteya bato bakoma okende église na matanga ayebi koteya te alinga koteya yango na boya so na ye matanga loba ezala moninga na nga naza na staff wana na teme pamba nayaka te nayaka te mpo bato bamisusu bazosala ministère ya ndako ya 4000 nana na ministère international epai nyonso na oke bayebi nga alors bato bayebi bango te oyo bakangama na baeglise so baye na bamatanga bakoma kowelela bato badécouvrir bango yango moninga na lingala nga kolanda bango te na linga kozala na bango te quoi. Donc bato po toyeba ke toza na lifelo toza na lola toza na lifelo bata oyo nde tozokende ndenge bandaki kointroduire biso mot de la fin nde napesaki yo ke bato fo bacomprendre yango ke tokomi na temps oyo bato baza na mokosa koyoka liloba na nzambe me bazokende ka bisika ya lokuta
oh bandeko fo toyebaki na Afrique tozalaki kosambela nzambe kolamuka ntongo 5h mais awa topesi nzambe mokongo epuis ebele tozosambela kati ya baeglise komana osali 10 osali 5 oza na discernement esprit te oyebaki oyo eza mabe neti bato ebele tokutana na bango o ngana ayebi ke siko eza mabe mais o nga nakenda na koyoka liloba nakenda na nga mpona paster te mais soki mosali na nzambe aza mabe okendaka mpona ye te ozoyoka azopesa yo nini aopesa nini c'est ça peuple na biso bandeko na biso touti koperdre ndeko na biso ya mwasi awa ebembe eza na Paris je crois koya kala mingi te ezosala pasi na banouvelle tozomona bato bazobenga le messager awa messager tala toperdre messager combien de fois alobaka na bandeko na biso asolaka na bango ke esika oyo eza ya malamu esika oyo eza ya mabe balobaka information nyonso banegligeaka yango te même camere tant toloba tozwi information mosusu a parti na ye ennemi banegligeaka ye te so oyebi ke moto aza ennemi banegligeaka te luka ozwa ya malamu ya mabe bobimisa ye polele bobimisa misala na ye libanda mais peuple na biso bozaka kocomprendre te tosala nini mpo bocomprendre tokolemba mpe te yango na vraimen moment fort oyo boye toye mpona kofungola bino misu makambo ezoleka na communauté na église makambo ezoleka na politiki na mboka bandeko totelema na mboka babomi biso batrahi biso baviole biso oyo basali biso tokoki konégocie na bato wana te oyo balobaka la mort ou la vie na ta oyo tokolo ti tolobaki ke 2015 c'est encore possible bamama na nga boyebi nde na mobilizaka bino c'est encore possible na 2015 c'est encore possible avec Dieu moloto atikeli biso yango alobi c'est encore possible la mort ou la vie ane oyo nyonso wana bato wana génération ya kala oyo bafandaki tozosenga nzambe vraimen aelimine bango alongola bango tolingi komona bango lisusu te ndenge moko bango so bamoni ke bato batelemi barésista bazoluka koelimine bango mpo barenie bien biso mpe toyebisa nzambe baoyo nyonso bakoya kofe depuis mpe ya bana na Congo nzambe aelimine bango alongola bango ata bakoya koposa na masolo oyo boye koconvaincre bato nzambe aelimine bango tolingi génération ya sika moma tozolanda kutu wana papa na biso lakwa nzela banzembo na ye oyo eyaka toujours korevolutionne biso bato mosusu bazolela mpona komona nzembo biso bamosusu mpe tozoloba na media toujours mpona kofungola bino miso tosala nini bamama ya mabolongo botelema na mabolongo mutu na mutu asala eloko nini oyo aza nango makasi koluka kosauve bandeko na biso baza na eglise bakangami toyebi eglise ya solo ezali ya mabe mpe ezali toyebi ke bapolitisien ya malamu bazali ya mabe mpe bazali bandeko na ngai totelema mboka eza ya biso mabele eza ya biso nzambe mpe alingi teke tokende na moto nzambe alobi ke azotikela biso temps vraimen tolobi ebele bolandi le messager proverbe toujours bokolandaka biso toujours bokolanda biso na Shopkins chaîne oyo eza na Canada ezokolobela biso makambo ya mboka mpo bolandi biso na Didier Forme amalata kala vraimen nzambe apambola bino na présentation ozalaki na mama bena topamboli le messager na présence na ye na papa na biso lakwa nzela oyo azali korévolutionne biso na nzela na banzembo na ye babai à la prochaine occasion to analyser bamakambo oyo touti koyo babai